Bonjour la famille, eza bongo maman Nicole Moisanza, wasela kabino émission Tozo Kende Wapi. Émission Tozo Kende Wapi, eza pour un changement de mentalité, où ils permettre biso to avancer, to progresser de mentalité moko ya malamu. En tout cas, balande émission na ngai na asile belé ba ibinga na baspe belé, na lobela makambo eze belé. Lelo vraiment na ko lobela makambo etali communauté lisusu pona ko bakisa un plus. Il y a changement de mentalité dans le mission pour l'intégration. Alors, naïbi que les gens qui ont besoin de mission, de sujet, d'analyse, de yango, mais les cambo est na Suisse, les cambo yebimi mikolo est na Suisse. Mais bande ko na biso belé bozo sala ba analyse na bino mabete, mais eza na ba analyse mususu, eza na ba conseil to na ba explication mususu. Vraiment il faut qu'on pèse yango comme il faut. Makambo e komeli ndeko na biso ya mobali ya comédien de Londres, il faut te ya bato belé bandeko na biso mibali ata ba comédien te. En tout cas to découvrir to yeba vraiment oza réalité pourquoi de Londres bazo refoulé à cause de la Suisse. Est-ce que zali vraiment décision on est vraiment bongo tu as décision mon peut koki ko changer bande ko na biso oyo bozo ba misu bozo critiquer ndeko na biso moi si maman Charlie a bengisa ki de Londres na Suisse vraiment bande ko na biso ya basi ba obozo benga mona moi so aza mutema mabe eza malamu te bolanda vraiment li solo yo très bien pour comprendre Charlie na de Londres nani aza mabe envers muninga bande ko na ngai ba lobaka bien place au kuti bazo bina likola ya gauche yo pe bina eza likambu ya vie ya de Londres oya BBC yango eza nani de Londres ayaki na Suisse eza France te Suisse eza ba pays misusu te Charlie a sali tout pour mwana mobali wana akota wana Suisse et puis azwa mukanda de Londres azwi mukanda to mona déjà réaction na ya salata inane tetanga yaki allez azongi sou Afrique azongi kini kuna ba mona ye nga de Londres alors mukanda o yazala kinango bakoma vie auprès de son épouse eza mukanda moko oyo de Londres akokai koya kofanda te azala na ye manfu moi sazo kende musala et puis ye mobali afandi na ye azo mona ngo eza normal mukanda wana ya de Londres o lelo bato bazo ba de Londres babotola e mukanda ndenge za wana Charlie esala ki tupo babotola mukanda bande kona biso ya bato mangala ba misusu botala ka bolamo muninga te bomona kaka eloko mabe donc pona bande ko misusu bolinga ki Charlie a supportaka ndenge de Londres aza ko sali mabe et puis ndenge lisusu akoma ki lisusu vie na bango ya relation na mimika be ya wana Charlie a supportaka parce que ayebisaki bino kaze tout la mobile muso ko linga ete de Londres na mimika be ya ba BBC ba vie na bango Charlie tango azwa décision ya ko boya na de Londres na niveau ya l'état esika vie ya de Londres bebaki yango wana c'est-à-dire tango ba komi vie auprès de son épouse mukanda ya de Londres pour ba renouveler yango donc ba ko renouveler parce que Charlie akendaka musala de Londres salaka te mais de Londres zaki mutu falaki toujours afanda na Charlie kofanda wana pe fallait pas afanda ndenge za wana sale mabete fallait vraiment à respecter cette femme na bolamo o asalela ye na fort asalela ye mais de Londres na yebite conseil wana banani ba pesa ye to ye moko kaka ndenge na lobaki yango avant na lobi yango na ba live na ngake non bande ko na biso ba comédien o ba ngomo ba mibengaka ba star oye na poto musala nyonso to komi ko sala na yo na ba fani na bino okomona mona ki do mona de Londres zo sala bilanga yo wana ko kamo de Londres akomona poto sala ka bilanga asala ka nettoyage lokola bino mo pe ba comédien bo bande ko finga biso ba ta poto o bo sala ka ba misala ya ba sukola ka soki bibembe soki ba nini bino moko ba tapo ya ba comédien ngo bokomi koya siko soni wana bozolinga kosala ba misala oyo ba fani na bino ba misusu ba bandali kosala te de Londres BBC vina ye parce que de Londres na lobaki de Londres azamo na mobali moko azali vraiment irresponsable alingaka musala te
afandaki na place moko surtout na Lausanne wana ba agence a misala ezebele. Et puis de Londres aza muto a taille S, bato a XL bazoki de musala, bato a double XL bazoki de musala, bato a taille M bazoki de musala. Mais njoto a mwana mobali wana eza njoto moko ko lemba musala te, aza goyi. Parce que tant mon Charlie a sengaki déjà moko séparation officielle na l'état. Ici comme candidat de Londres déjà koufaki yangwana, il fallait de Londres ko à prouver à la que ça que non aza mwana mobala solo mwana mobala solo eza vie ya musala. Il fallait de Londres kota na monde musala. Omoni Suisse ko soka mona ki de Londres na contrat de travail que de Londres a commis ko sala pour s'occuper na vie ya bana na ye. Suisse a kobimisa de Londres jamais, Suisse a kokanga mukanda de Londres jamais. Ata maman Charlie a kendaka ami boaki ata lobi ote boboto la mukanda oyo eza yanga Suisse soka monika ke contrat ya musala ya de Londres. A monika papier bakolobaka na maman Charlie que non aza indépendant parce que aza intégré donc Suisse pour na yé et le kwa liboso akoko mona na mutu a côté da kati ya intégration ba misala wana ba formation wana siko artiste na bino de Londres penya mutu za no libumu plat oza taille S tala AS ayo nengezo tula na naku likolo ya mwana mobali moko olingi kaka basi basalela yo ndengo za wana oye poto o ya facilité poto moko ya fromage de Londres ya poto ya fromage penza mais ofani na yo zoyeba te mukanda oyo yo zwaki yango na maboko bakolo mikanda wana na Suisse awa Suisse a respectaka bango ba contribuer lelo famille wana basalaka ozomona bandeko bozo finga mwana mwasi wana bozo finga Charlie bozo baba n'importe quoi boa mitema mabe soki boza penda bandeko basi mwana mwasi wana salaki tupo na bolingo azalaki nango po na ndeko na biso mobali ya comédien bino boko sepela ke na mobala asala yo babiloko de Londres bandai ko sala ye apo bobi te bangi ba refoulé de Londres bokomi yo te aza mwasi mabe est-ce que maman Charlie a peki akangaki de Londres baki de Londres OK musala te ina de Londres na Charlie malula nani aza mabe mais de Londres aza mabe de Londres azi ba opportunité nyonso ya vie aye po to facilité de Londres baninga mibali musu bazo leka même na ba Italie kuna ba misusu bazo kuya na ba mai to moni batinde ko na biso ya ba congolais bazo lukanzela poto ba misu ba kufi na nzela mai mais botala ba artiste comédien bino ba fan o bozo tila bango ba commentaire wana ya mabe wana bozo ko encourager bango na ba buzoba oh star kasi bo benga kama ba star wana yango na poto bazo ko quand même pas ko sala ba misalo bino bosalaka ozomona ndenge mo na Barcelone pe ye wana zoya wana ba video zo sala tongo midi po comme ba commentaire na bino liko pesa e conseil Barcelone il faut que na ba formation ba nettoyage bani okomona koyoka soni même asala nettoyage asala femme de chambre pour omona complexe mo ba omona na place wana Barcelone toka nga photo Barcelone na yope ozo sala misala wa ba ndeko biso ba congolais na complexe moko ya kosakana te de Londres bomi vina ye moko botika kotia Charlie malula oh non maman boza basi Mimi Kabeya wana oyo aza kuna na Kinshasa Mimi omoni place osuki tala Mimi omoni mibali lokwa ba de Londres ata yo soki de Londres bengi so ata na poto ngo ye okozala esclave ya de Londres parce que mona mobali ya solo ata oya bimakana kenda ka busala na tongo ata de Londres memio un jour mimi Kabeya oko craquer oko loba penya ke non en tout cas na lembi na soki para na yo sala kate bande ko na ngai oboza de partout Suisse oyo pays de Londres eza pays o mboka moko ba futaka mutu salaire kitoko et puis de Londres na taille S taille wana ko mema ba carton et ko mema ba sac de Londres na zaki mutu ko sala ta 4 misala azala misala nya bakunda lupenya misusu eza déclaré o ezo kembisa musala mkanda na ye ezala ba situation ba te bele même na bamboko ba Suisse ba kabwana na basi ata moi ça commis lettre ata moi ça salibo mais une fois que mobali wana kotika na monde musala une fois que mobali wana mbala boka respecter kaka que non o balobaka intégration azo futa ba impôt parce que Suisse konenge nana akoki kotika de Londres te au sala kate ata social epesa e ba formation ngana za na moto amona na formation ya social atinda ye mais nyonso to ba osala ngoka po ba bimisa ye aliaka socialité akota na monde musala ndeko na biso artiste comédien
aza sérieuté ani kozwa vie na yo sérieuté botika koya kolati yango na mwasa batu ba problème ezanga tina bolamu eza zoba te bandeko na biso même famille bandeko na biso de Londres na Kinshasa botika koloba boyebi réalité ya poto te déjà moi ndeko na biso wana mwasi effort asala eza malamu mais ndeko na mino mobali bobetaka sete na ye te akende koluka musala et puis aza na ville moko eza ville wana donc ba restaurer eza ebele na Lausanne wana na poto soko moni mwa mobala zo sala te parce que alingi te misusu bokoma na ba commentaire de Londres ko sala ni mukande za la kate mais eza ba buzo bozo boyebi réalité ya poto te ba misusu ya Suisse te de Londres de Gaza wana soka za vraiment courageux na musala pendant que mukanda na ye bako renouveler ngote parce que muninga kei Charlie akendaki na ye bako renouveler ndenge nini soki botuni bien mukanda na bakomani bakokoma vie auprès de son épouse bakoma bongo parce que bapesa ye mukanda pourquoi asala te na Suisse alors ndeko na biso moi si maman Charlie bazwa mikanda na famille na bongo parce que baza famille moko babosaki na Suisse et puis bazo continuer Suisse bapesa ba mikanda parce que bazo mériter mais ce que de Londres soit ki mukanda asala ki côté nini abala na ki na mwasi bako koma oui vie auprès de son épouse eza mariage muté pese mukanda wana alors ce que pour mukanda on etikala ya ye moko de Londres falaki azala un homme courageux mais de Londres vous avez trouvé un normal ozo kende moi ça zo kende musala de Londres yo tikali na ndako ozo tala bana au lieu lobata tala vraiment na mobile ya noko ya solo ndenge yo lobaka o biso ba noko papa ndenge mwana mwasi wana sala ki nyoso tu papa nanga et merci o ko pesa ko ba non maman Charlie fanda en tout cas ndenge zawana tout nanga siko ekoki parce que yo so bundi ponga na ya sikoyo ngane mnazo ke misala mobala solo azaka bongo bande kona biso abasi obozo koma wana soko zwi mobala kwa de Londres ko bayeye pe parce que soka so sala te okoyoka soni ba fingo ke ozoboka mobala moko na ndako olesa kaye olati sakaye vrai mobala ndenge ye mokalo baka ba noko wana il faut que neluka musala ata azokomba nzela eza musala bakolo moka oyo même ba président ya Suisse batika ka bandako na bango bake misala bake ko fandela ba loi bake ko débattre mais ndenge nini ndeko na bino oyo aza libumu munene te ata kutu libumu munene ngo poto zana bato baza ba bumidene ba courageux ba leki de Londres ozomona vrai noko aza oyo akendaka musala de Londres bomi vie na ye. Pourquoi? Parce que bino bande ko biso batamangala bolingi likamba ba YouTube na bino ba mona bino ba match vie ndenge de Londres kenda ko bala na Mimi Kabeya Mimi yo wana pozo yo zo la kisa bag mama en tout cas oyebi ke tala vie na yo ndengeza oza muto emiso po krakaka parce que mobali oza na ye ndengeza aza makasi te na musala même yo soko ye na poto un jour abengisi yo okuza esclave parce que lokola ye atikali ko sala tate même pona bana ne oyo ya botina na mama Charlie azo sala te pe Suisse pa ko lingata foot la de Londres apesa ka bana na ye mbongo ye papa boti bana za awa yango moni bitcho bazo refoulé yango wana parce que afanda na Suisse o sala kate allié social mon pe social ko kata ye social wana ba ko kata ye congolais ba artiste na bino comédien ba ye na poto awa ba ye ko sala ba orgueil ba lingi misala pendete ya ba nettoyage oyo bino bo bandai ko sala ya ba femme de ménage oyo bino bo bandai ko sala ba misu bozo bela bango ba mbongo à l'époque voilà baza kuta bozo tindela bango ba $50 mais bazo ye bate $50 wana yo zo bima tongo ozo kende musala ozo kende kosala même 2 misala 3 misala après obenga ye ma ndeko nanga ma chérie na sepelaka na yo ane kojuaka ye po zui asengi yo pe code ozo pesi mais ayebi te code wana po yo pesa ye osali ndenge nini omoni babuzo babandeko bo encourager les maltais bandeko même bozo sa ba analyse de Londres boma mukanda na ye moko malgré ta bakabona kina mama Charlie mais mukanda wana ata obi ba encourager baza na mboko ya ngana mona mwana mobali boko akenda na mukanda ko ba mais alakisi kaka azalaki vraiment na mukanda wana na permis B wana obi ke patron wana salela lettre peda apesa mukanda eki ko kota na place ba renouveler mukanda mbala moko mukanda na ye bima et puis mwana mobali wana. Pourquoi? Parce que azalaki déjà au moins loko ba mona kana moto volonté mais de Londres azana volonté ko comme salate. Pourquoi? Parce que bino bana ba to botiara ba commentaire na ba fan
bobomi ba vie ba artiste wana ya ko benga bango ba star bazana ngo na mitu azomona sikoyo akende kosala musala bilanga akende kosala musala oyo misusu akende kosala bâtiment yango wana et pourtant na taille esi bongo de Londres azanango taille moko ya nzoto mikie bongo oyo kutu mutu ko olelata o kinaza na fatigue ya pongi te ba taille wana balamukaka pongi mbala moko ozomona metala sikoyo ndeko mobali banda ya na poto bino ba fan club botu na de Londres accepte ce papier ya musala vraiment yango mon il faut ko ba kopesa mutu conseil comme il faut parce que boba misu bozo koma mukanda mo eza nini eza diamant eza nini est-ce que bandeko na ngai mwana mobali penza oyo mwasi penza sali tout ba yi po ba fanda na ye est-ce que ko se comporter net de Londres sali wana oya na poto oya kofandela social oya kofanda na yo ozokosa bato babilamba ba rolo bando pesa bando ba théâtre bozala saper eza mawa bakomba ndeko na biso surtout ba comédien wana bandeko na biso soki tozo insister te que non bakota na monde ya musala eza misusu basalaka lelo bafandisa ba misala mikanda na bango solide pourquoi de Londres ye mukande fanda solidité est-ce que maman Charlie abenga ba agence ebele pour bala babozo de Londres te non akoke sala même pas batamangala ebele bana ba compagnie na bango mindele bango bakenda na misala na batongo biso ba noa misala bolingi te otala mutu akumbaka tram ye wana atiki bana na ye na ndako ye wana ya memi tram ake ya mati ake ya kiti mais biso tolingi kaka facilité vie ya facilité apo ye na internet na ba Facebook wana na ba TikTok ba mona yo onga sape nga na lataka ngai boy po bokosaka bato akishasa bato apoto te mais c'est dommage quoi eza mawa mingi de Londres tala vie na ndenge bomi mimi kabeya omoni kozanga koyeba na kozanga sagesse bozo sala makambo ba fête ya bino mabala pe bozo zongo bozo tiango na ba internet pona koyokisa nani Charlie Malula passe non Charlie Malula za mwasi kitoko azaki ayibisaki bino kaze tula koko kozwa mobali te nani yango po bino bolo kaka ke mwasi soka boti ata bana 100 aza na nzoto ne kitoko akozwa mobali pa tulaka te mwasi pa tulaka te mais problème eza de Londres azali vraiment mutu moko aye poto mais alakisi vraiment ki mobali na ye ya solo te ozomona eza biloko musu eza mutu soko oza kana la bénédiction na yo afungoli le porte mais eza te ke face à l'union surtout ya vie c'est ça la mentalité d'artiste comédien misusu ozomona na bino ba fan na bango nde bo komisaka bango mutu makasi alors mukanda eza demi lola deuxième lola ya poto parce que mukanda ata soko oza na mbongo toza na mukanda na poche oza toujours bien ete ya bato ebele ndenge de Londres gâché vie na ye na Suisse et puis lelo poto ekomi compliqué même France kala bazali kobwaka ngunda pe baopesa mbongo esili likolo baye comprendre makambo ebele de Londres vie na yo soki babimisi yo na Suisse te allez bosala tout oluka musala ekoyedo makasi na famille na yo na vie na yo ya poto na mimi kabeya wana ozolingo bengisa ye de Londres un jour mimi soka découvrir penya vie na yo ndenge ozalaka awa mimi wana okima yo même ma famille mimi wana bakokotisa idéologie mosusu mwasi nyonso surtout akangamaka plus na mobali encourager vrai courage ya mobali eza mosala en tout cas bandeko merci beaucoup c'était ça Suisse ndenge eza wana akoki kotikela de Londres mukanda à condition que de Londres soki azalaki na activité balingai barenouveler activité place wana travail jamais balingai balongola place sa vie auprès de son épouse wana o bino bandeko mosusu bozofinga ye mwasi mabe parce que iloko bino bozoloba wana parce que bozalaki na place na ye te ozomona libota na ye te mutu moko atika kopesa fie na mbongo te abengisa de Londres to asoutenir de Londres na makambo nyonso tu mutu moko asala ngo te ni abando s'occuper na famille de Londres bandeko botika ba commentaire mutu moko asala ngo te kozaka elengi ya kotika ba commentaire wana mpona ko juger moninga mais pas si oya moni na ndako wana na de Londres ndenge eza wana kosala tina ba inani ya mwana ye moko abunzi mais de Londres bozonga artiste complexe ezolata bino ba congolais yango memi de Londres na vie ya poto de Londres batu to kuta na poto ba vie na nga grand frère na nga Didier Masuki c'est un bosseur grand frère wana na azala na fête na ngai totana nini titongo menga nazo kama ba Didier Masuki azokende musala akobanda 8h azalaki wana bongami wana azalaki na biloko ne déjà bien équipé a bosser pas que musala nga kuna oza fatigue ya pongita bino et puis na monem azonga pause
nkomsu na ndako ne oh mais azoseka na ye mwana mobali moko courageux Didier Masuki vrai bosseur mais bato wana de Londres oza kokangama na bango bongo ndenge nini ozwa idéologie ya mosala ya Didier Masuki te parce que mpo bato baomona yo ke nga de Londres boye mosala zobe ezalaka te kokomba eza mosusu kokomba na poto kolokota bapoubele babilanga wana eza bamisala ya malamu efutaka malamu de Londres telema kende koluka mosala yango nde moto kosala tuke baswisse mpe bakanga yo te to barifule yo te soki okozonga Kinshasa parce que ezali yo moko nde moto oza goigoy oyebi koluka mosala te comme il faut oza noko te papa. En tout cas, c'était un peu ça la famille. En tout cas, boy bakote ya garçon oyo malamu eza mawa mingi pe soni pona ba comédien na biso. Merci beaucoup. Ba journée malamu ba bon dimanche.